Olobi bien, ce qui Karine a koufi. Ngana sepeli. Yo sepeli. Oui. Obimisi na sourire. Lingwa ya mutu. Pona linga kete? Mabeli ni ya salon na vie, na comprendre so ala biona. Te maman koufite. Obimi. Maman koufite. Ah, ça. Bandeli bo be se mission te ya. Maman muta koufi azolela. Ah. Tika boyi. Maman koufite zon salinette na miso. Donc, biloko grâce à Sali, eza pauvreté. Parce que ngana ko boma mama botingate pour na senga mbongo a cotisation pour na problème moko na justice, to na ngina fout avocat, to na ngina somba voiture. En tout cas, eza pauvreté accompagnée na bassesse na kile. Pour mon asko ma muto tangi eza lokuta, muto azana mbongo, azana mukanda, azana nyoso. So mama na kufi a senga ba pese mbongo te. Mais pour retenir le mot Mikoleza Roya, trouver la vérité si réellement 500 ans a pépé Samaki. Mais sur 500 ans a pépé Samaki, et ça copie a un voleur volé. Et à cop wana. Donc il y a une moutaza perdante. Père, photo bukanga na avion. Apometa kayo ozelo visa, mais au voyage na groupe na été. Il paraît visa yo tabola na ngweza ya faire. Kindenge nini po bo ma carrière ya mobali na yo. Parce que bon musicien, o héritier lingaki. Sero, na on est là château. Ya on a tenu fali tangu yo zo tala okata photo tikila batu ba challenge. Est-ce que taliba eta mito bande comme sous? Ah, mais ça message moi bien. Atalite, ye mutune ya bien bonganga na kovo e bonganga na coiffure nyonso me mamara. Otalipe petit fali. So tam toi. Otali kovo ya nani ya oya utepe mene ya kumele ya nani. On va refléter qui est c'est là la botali kovo. Non, en tout cas ba kovo. Ronaldinho. Otali kovo na. Ba kovo mususu. En tout cas fali zong sasuki et permettre bande musu ba zong sasuki. Otali kovo ya nani oza kina BCBG comme Mignon Abraham. Yé pas kati kovo. Mignon. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro, chateau ngutia. Daka yau. Oka yau awa. Uzumuna kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mun daza bo asaka so mine kula metro. Paka mukolo bo ya takota kutamsanga. Isa tanimako le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na pour na kolongola matampo ba mama, ba nduta ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, ça fait un produit, il y a qu'au grossir, ma fête Saint-Mollet hanche. Voilà, où est vu ça? Non, je m'en ai. Oh là là, et là, elle vient de ma balle. Et ça pour une balle. Nalia na baba mbisi, na ba restaurant belé.
na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça te parle Bomesana Kotala Biso na Congo Révolution chaîne Nabino Oyo Botala Kabiso presque Mokile Mobimba. Merci na ba maître mingi Afrique du Sud Oyo Lelo ba bimi sindengo ya Greco. En tout cas Afrique du Sud Mobimba ba komi kobina Greco et banda ki na émission mais e komiti na ba studio ba to komi kokotela mo studio to pesi bino. Merci bande ko na biso ya Maroc ba ngwaza na Ramadan to pesa bino ka salamu alaikum papa botikeli na nguka muke pour Ramadan ici la voix. Ozana posa te ya ko déplacer na butu ou bien que no agence sporting de la ndeko na mbongo. Non. Kaka na téléphone na yo taper ka awa. Tap send. Dès que betia wa télécharger na téléphone na yo au côté na mbongo nengo lingi sans qu'il ait une agence na ba frère ya mukeme conditions ali simple bande ko Europe yeba ke so tindi 100 € awa et que le Congo ba ko pesa 105 au monde qui va bâtir 5 € likolo bande ko États-Unis d'Amérique bande ko na biso ba américain bino so te $100 tana mutu na yo ba ko pesa bango $110 mais conditions mususu ezanini code promo mombele 5 donc mombele nanga au vaccina 5 ya chiffre automatiquement otini mbongo na famille na yo. Voilà, ozana Congo olingi otamona mutuka ya bien ya location voiture ya bien ya propre na sécurité pe ya bien lelo bato koma obanga o mataba mituka ya bato oyebite ba okenanga wapi non contactez toujours agence Sonatinde Libino oyo bozomona Étoile Travel ya ndeko na biso na Herman Proda oyo azana Congo même taper de susungo tonganda bobi bandeko mingi na poto batinda ba mbongo na Afrique batongele ndako. Mais jour à Kendaki Congo, bati derrière ba photo. Akine bonda ko wana ezanda kote eza commissariat la police. Ndeko apika crise akoya ala na Autriche. Akufa. Alors, tout ça na kata plateau na biso e bozala na luke mission trop. Eh na micro na sentir. Na mikanga boyeko, na luke mission trop Chris. Ndonga la place au la biso na réalisation toujours ya Michel Kombe. Tout ça na Saratola. Wa. Sarah. Bonjour et bienvenue na plateau na biso. Oh Bangani. Bonjour David Mombele. Santé, ça va? Kitoko makasi. Obi komona ya suka na monakio, je crois, il s'est dit ba 15 ans, 20 ans. On nous a journaliste vraiment. OK. Ouais, je crois que na bon marché ou bien wapi to ki réunion moko ya ba journaliste. Na ba Mumbaya to saki mo ebele. Na so be poko wana. Ezara wapi? Je crois place ni na on to kutana ki do to yaki biso nyoso ba journaliste. OK. Mais mutazala ki ndeko na bisa comme politicien wana nani. Ya kenda je crois Canada ou États-Unis. To chaki président. Wana ko Marius te mususu nani. Na so bosala komona suka na mona kyo. Donc ndeto vani en face go to beta à peu ba 16 ans. Tout le monde est sauté. Boni saté. Ouais, ça va très bien, très bien. Biso to pesio merci une équipe technique Mobimba. Merci beaucoup. Dengue on dit invitation na biso. Ngape na remercier parce que c'est la considération de Sali Kobeng Sanga na plateau na. Santé kimia bana baza bien? Très bien. Na papa. Kitoko makasi. Combien de temps déjà depuis? Na lelo hein. Aka lelo. Na yet moni bolingo. Na ye mbala mo na ye na plateau na lali utute. Lalité donc hôtel et muzwinga na nute dono na lalité ba ka ba valise nde koti. Voilà. Combien de voyages déjà eu poto depuis obani ko ya poto? Ebele hein. Ebele. Oui, ebele. Ah ouais. Ebele na msuskutu yebanite ebele. Visa yo ya kapoto bato balinga ba comprendre ngo ezaka musicien mutazwela yo ou bien na ba groupe ya bato ndenge ka masole beta maka obika ki masole beta madibanda ke pere photo bokanga na avion apometaka yo ozelo visa mais au voyage na groupe na yeti. Il paraît visa yo tabola na ngo eza ya faire.
Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. En tout cas, la pesi bambo tebele la papa Hervé. Na obanda pe mission na ngabongote sans a remercier l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito. Loin des yeux près du cœur, un clin d'œil spécial à toi ainsi qu'à mes enfants. Sans oublier grand frère propre Yann Ngamoro, vient nga Bruno Makubungu. En tout cas, un APCP Bambote. En fait, Ferrego là, Aza artiste musicien congolais, premièrement. Kokangana fait les photos. Eza mabete parce qu'aza artiste na biso. Donc toko kangana bango ba photo, toko promouvoir bango comme tout bango pe bako aider biso ndenge bandero mususu ba utozo ba visa pas fali. Mais ce qui est vrai, na liste ya Ferrego la ya batu falaka pe sa visa na ba journaliste na Intalibusu. Bonde nozote. Te na zoate, tant ba obenga ngana pe sa passeport na Vasco Mabiala na otanga ba kombo na okosa te. Vasco Mabiala te o a remplacer et vient nga Kombo nekimi viena DG Polo DG Polo abenginga Sarato la presse abina yo zo passeport mbala mona FC DG Polo ngabi ngade ana zwi visa tango via tango président ebisa nganga pe na Zarade ana ba démarche nanga na kotsara na zwi visa binanga tola osali mabe liste se koti na place na ba ko kotsa mutu liste se koti. Donc, ceux qui penanga na zwa visa te, nanga na zwa visa ferry. Mais ils a faux, na zana visa te mission mote. Nga na kota a Schengen nga mo na auto kota na mwana nga vana ya. Na auto sengele visa na kota nga moko. Donc na zana mutute ke o ba memanga lo wa ngulu, lo roi bébé, au kotisa documenté, relevé te, eloko te, bazui kara ba memi au passeport, ba koti si o che ba empreinte ba pe si o visa te. Nga nyoko ma na sala procédure. Voilà. Boni Diego, ça bien? Très bien. Tozo moment mukesi mapona tokene mo rapide parce que mité mapeza ba to ba tabiso banda ko za lelo makambo ko za awa mais lelo mo grave za te za kaka émission ndeko na yo grâce mbiza kufi relation ni bozaka una grâce oyo mama na ya kufi yemo kote me mama muta kufi te mama kufi te obini mama kufi te ça bandeli bo be mission te ya mama muta kufi azolela tika boye mama kufite zon salinette na miso mama grâce mbisa kufite atikala okufate siko o ezo sala mane zani la pauvreté mutazana mukanda poto azana ndaku na poto azana ba bijoux azana permis azana abota mona française awa po mona siko ma muto tangeza lokuta muto azana mbongo azana mukanda azana nyoso so mama na kufi akosenga bapese mbongo te. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Alors, kunda maman na ba propre. Mais pour contribuer pe na matanga même. C'était pas obligatoire. Et c'est obligatoire. Te yo yebsanga lelo yo na cause exemple nani ya vie na ngana na zo exemple ya vie na nga Bubu Liondela. Akufeli. Alors yo senga biso cotisation bala moko. En tout cas Bubu Liondela akufeli songolo pakala azana besoin ya soutien pour kunda maman na ye. Na voir même billet à okendolela maman na na braza za na ngote. On parle des manzanzana kingo ou on parle vraiment des bijoux. Ya on a le bar moto na moto e bara eta ya singalati na kingo. Yo pe osaka na ba bijoux mingi ya o police nzoto ko. Hein? Osaka pe na ba bijoux mingi mais siko aksi wana oyo grâce mbizi ya sali to ko benga ngwezani. C'est la pauvreté. En fait, au moni na vie il faut lukala mbongo. Il faut vraiment chercher l'argent. Pourquoi? Parce que quand on est pauvre,
tolobara non te tozalaka na oui muto aza pauvre azalaka na oui aza prêt à tout bakondo monaka bato lelo bakomisaki ndumba métier ebandaka mpona pasi alali alamuki eloko akolia eza te place akovanda eza te mobali moko apropose ona bimano na peso $10 andimi lobi susu mobali mosusu amoni yango ekomi métier ekomi chaque jour acomprendre ke olie nalalaka na nga nzala nabimaka na nga na mibali nazoka mbongo ekoma lelo métier or eza métier te vous comprendre donc muto aza pauvre aza prêt à tout parce que aza faible so pe lelo mutu mosusu abimemi si yo ozovanda nzala mama mo asukolaka bato kuna so apesi yo lititi ongindi mutu akei donc biloko grâce à sali eza pauvreté nde etindaka mutu parce que nga nakoboma mama abotinga te mpona senga mbongo ya cotisation mpona ana problème moko na justice to nangi na futa avocat to nangi na somba voiture en tout cas eza pauvreté accompagnée na bassesse na kilettré na kati acte oyo ndeko na biso Karim Okoza asalaki ko mutu bosololaka te mutu bwaka na barande bwaka na baproblème mbula na mbula mais akufeli nde ozoloba mama akufi te bato baokamwake mama ya grâce akufi te tandis ke bato bapesi ye deja bambongo ebele acte oyo ndeko wana atangi 500 € na ye mage tosololaka te yo mpe grâce ofingaka mama ya Karim mais ye alakisi yo ke mama na akufi nga natindeli yo 500 est-ce que acte wana eza mabe bien asali acte moko malamu mais bo retenir eloko moko mikolo eza koya toyeba vérité si réellement 500 wana mpe epesamaki mais soki 500 wana epesamaki eza kope ya un voleur volé ya kope wana donc ye nde mutu aza perdante eza te ke mutu bosololaka to oyo osalisi ye te eza mawelisa alingai bamona ye mutu malamu alingai bamona ye nde asungaka entre temps un voleur volé grâce à yibi akwali ye 500 € soki eza vrai mais soki eza vrai te esopi bango nyonso tu mibale ozaka na problème nini na Karim Okonzi te ye mpe na nalingaki te eza problème te wana nalingaki te soki akufi lelo nga na sepeli obini soki akufi lelo nga na sepeli ye mpe songa mpe nakufi ye mpe asepeli est-ce que bobima na mobali moko po barankino à niveau ya boye ke soki yo kufi olobi bien soki Karim akufi nga na sepeli yo sepeli oui obimisi na sourire lingwa ya mutu mpo nalingaki te mabe nini ya salo na vie na comprendre so na bino wana parce que nayebi te est-ce que ye azo mobali na yo bien yo zo mobali na ye je sais pas omoni place olali ya bamibali oyo omoni bafi yango internet oyo toyo okuta bango na batv bayelaka kopa kindumba yango omoni vi na bango ezaka boye vi na bango basuki fo minisi ameme poto fo asangisa ya wili ya nani oyo basangisele mbongo abiye po amata avion aya vi eza na mutu na makolo te po bayaka na objectif ya kindumba siko na liste na bango ya bakindumba na bapartous basala na bamesene nga nazala te nga na internet na Diego Milito toyela ni mobali neti na momani ezaka ke omoni mutu so ide ya balimite eleki so balimite eleki balimite pende débordé ti eleki nga na kama bato nde basakana na bamama na bango nga pinda mutu ka osimbi mama na nga boye vraiment fini donc ye loka lekisa ye balimite nga pe siko balimite wana ye loka lekisa ye balimite nga pe nazaka na balimite wana nde ya lekisaki yango nga pe nazaka wana so mama ne pa akufi na sepeli ça vous a un problème na bato ebele tena ye kaka nazaka na problème na mais yo na nani boyoka na rata na ndeko na biso mwasi o na yamba ilobi siwa tena aipsa kyo na problème nanga te nga na tuni yo na epe boyoka na vraiment te nga na problème na ite to eli netini na ebite peut-être tant msuka nde azaka pa wata par rapport tant msusu amizo apena kwa na mais o ngamo na ebi consciemment na azap na te na liste wana azate pour les moments où travailler na artiste nan ou bien au fonctionnaire ndenge nini tenga ba artiste te ba bengra nyonso sans exception mais au fonctionnaire ndenge nini na bango ba conditionner za kanini pour ça la promotion ya mutu azana concert en fait promotion ya mutu so azana concert za masola mbongo te so futi mbongo nao to sali musala so mbongo ya te munako ekangami munoko ekangami so futi ngala na sai musala so mbongo ya te munako na ekangami yo osala musala nao bien ouais mais musala ya ndeko moko boyo boma yango yo zo sa ya yo tranquille mais ya ndeko moko yo boma yango ça veut dire osala ndenge nini
osala ndenge nini po olongolisa mwana bato bon chanteur lokwa Diego na musala olongoli musala place abanda obokola famille na ye vie na ye makambo nyonso olongola ye po aya kovanda na ndako biso toyebi mutu akotaka libala nayebaka te ndako na bino nde bofonctiona na mobali na yo ezalaka yo mutu akota libala ou bien ye mutu akota libala epa na yo po kokotaki Mario ezalaka mingi na poto mais comment Diego akoya saki Mario na Afrique na Congo na se ya moi canaliser ce que question on a tout dans moko na répondre osalaki ndenge nini po boma carrière ya mobali na yo po azaki bon musicien oyo héritier alingaki lelo Diego bako compter sous musicien. Quand on parle d'une carrière ils a finir mobimba mais Diego no akufite to boma carrière ndeni papa mba kufanda bomi carrière papa mba fini parce que akufi carrière a mutu netinga ngamro na ndena vandi bon bato ba yebinga ba master na ba yeba te un jour on se retrouver na micro bango pona bango bato monaka Sarah commerçante vie ko sourire na commerce te mais vie sourire na micro so comprendre vie eza bongo donc tant que ba ke ko boma carrière a mutu c'est que la personne n'existe plus akufa nde ba bomi carrière est-ce que tout le monde a dit que to compter que Diego un jour peut commander que mona ba vitesse au lelo ba robino ba nango ba déplique ba so pumbwa ba musicien ba pumba pourquoi pas wapi Azan orchestre nae pourquoi pas comme Malora Bango non orchestre Diego Azan orchestre nae comment orchestre nae DM musique hier président oui au foot avec un musicien oui bien sûr Sarah red na ezaki kaka oza na mobali ya bongo ya musicien ya bongo na ndako te mobali c'est la tête mobali les musicien te pourquoi au sala choix te que tango bana obimana na matika songo que beaucoup mandako moko pourquoi bobala na matika songo te mais na Diego automatiquement au côté na ndako facilement déjà bato tanga na émission tam so mona net zo choqué te mais ande histoire où ezala te existe pété yé mon place azaza conscient obimana mige na ebiete te mige ni ma frère na ngai te obimana mige te ni na ngula ni na wapi boluka bozo bato bo pesa on est importance moko boye na ba via bato ça des question importance te oui eza muto yo pourquoi ko wanga na ba le passer na yo te nga le passer na wanga na raté na full ngande na sabo le passer na wanga na raté mais bato oyo zo tcha na nzela na ngande bazala te ba exista te faut tchela nga bato ba exista na vie na nga yozo tchela nga bato ba exista te siko poto sepelizara atape na bi oui na sepeli si bato mais ça vrai te vous comprendre na oloba oui mais ça vrai te donc il faut na loba marambo eza na nzela neti tango oloba oboma carrière mobile no longo lycée na orchestre tozonga na osima mukie jo moko aza musicien mwasi moko ane loro te po bosalaka effort te to eza marambo héritier na bato ne bakotisa bino na mutu or ye fois na vérité na ye na bato orchestre na ye baloba clair que Diego asalaka mukanda na ye alongwa par manque à respect pour soko orchestre yango ezalaki bien Jack Love aza wapi bamisie belebele baolongwa pourquoi pour orchestre ya na venir bao batikala kuna ils ont quoi ils font quoi Jack Love asani oye bango mikolo eza roya oza journaliste sala investigation oye ba oye sala tika tula fifi siwa natule siwa dans l'orchestre wana tula que Jack Love asani tena invité yo tuna ye kaka donc pendant l'action qui est tant boloba omoni musicien pour bon ma carrière na ye c'est que moi si wana azalora ba ministre ba député moi si on mona moi là to moi si apoto ya na banzalo na zara na ona kishasa ngamona vana na kikuku moko boye na ata na mbetu na otandela ba na ngate na ola na tapi siko musicien yo ebisie bon Diego nenge za boye tika orchestre héritier orchestre mema e poto et mema ba voyage aller yo proposer tika siko tango yebisa muninga tika musique tika boye ngamoko pe na succès te na mbongo te ngamoko pauvre siko poto vivre ndeni tango na opekise bino na Diego d'abord yo muto linga ye ou bien ye mutalinga yo te ye mutalinga nde mobile nyos to linga mwasi ça va donc Diego maka courage à episode ça va je t'aime te ya loba na ngama lobé le qui je t'aime en fait c'est un parolier aibe convaincre oui famille ne balobaka nini il paraît yo na famille ya Diego bosolo la raté te to sola très bien na pesi ya lokisi mbote na pesi papa Sele na mama Yvette bambote ainsi que na bande oni nyonso
Le toko côté que Diego Aza pas na yaza Mario te. Déjà quand on parle de Mario, Mario c'est quoi? Mario eza mobalo azaki ne lorote ayenanda kwa mwasi. Batu bosara inverse pour na actualité, mais réalité ça na batu ba yebike ngai muta sokipa na ngeza Diego. Derrière moi c'est Diego. Tant na zwara ba avion na mati na tamboli boyebi teke jomoro boazara na ba hectare. O asala bilanga atekaka pondu séché atekaka piment atekaka bilo rebelle o ngana dondora na mbongo wana na matela na ngo ba avion mais tellement bino pona bino mutu po bonga faza na musique ba musicien bele wana ba mandia ko senga na ko senga ba mona de Diego na boîte ko senga banda Diego alongo na orchestre héritier botu na bato wana tout asa benga prêtre nini po senga mbongo asenga ate poani parce qu'en dehors la musique et l'axique il faut le capella. So lukala en même temps ça la musique les musique est très lié l'aura métier pour atteindre la classe et puis qui c'est ça la business t'as ça business nae en même temps ça la musique nae l'aura métier et dérange kayo merci Christine Dongala et dérange ko tang balu barake obimana papa abotayo ça me dérange pas est-ce que ça va vrai à sur le pays au couchana papa na propre est-ce que mon tout soit couché na papa na propre bino boye ba ndeni na ezara pe na âge ni internet ezala raté aux informations ana wa est-ce que tu kolo ba que papa na bino muta viola kayo ou bien je sais pas ezaba les on dit il faut preuve na ngo ezalati na ngo azala ka et tout en fait eza omoni mutu sora moni so leki na ba niveau parce que ngap na lobby o amoni ke eza le contraire aye na ba fi tout okuta na internet na leki bangotu obini ba fi tout na kuta na internet na leki bangotu sikoyo loro na muto azaro mimo na numéro 1 ya internet na lekaye yenda zo mone loro finga ngate po so finga siko na lekie donc ana bambeka abimana papa na ye abota na papa na ye violai ngape na accepter ngo et après la suite c'est quoi yo ozaki na équipe bono binga oni na tikalo za na équipe monte na bimana ndenge nanga yo na bimisa na internet mais là non maïa ba problème hein mais là maïa maïa on dégoût et maïa pour tout casser c'est la route ouais vous avez l'équipe nationale tenga ou équipe monte mais yo bimande ni na bimande ni ndeke pourquoi wanga na équipe nationale tenga na bimakuna te ina wanga na ndinga na bimakuna te wana équipe ba PD na ba leli na bandumba bimakuna te no utakuna ndeni papa ba PD ba leke chuma to epola ba utakuna ngana mutu papa no utakuna ndeni sala na kufinga pesa la kondeni no utakuna ndeni ngana utakuna te ngana bimana ndenge na ngandeke na sali pe mukina nga mais na zana bato ba accompagnanga lokola ba Mike Lokamba ba accompagnanga ba orientanga omoni média ezara boité excusez ba kendara nango pe boy donc coucou na yo Mike Lokamba et puis muto abimisanga ozo lukana abimisanga pa formanga ya nene yati kombo na Sims Esele eza nene yati un grand salutation à toi mon papa. Donc, oh, Nazal Lelo, c'est grâce à toi parce que ngana monara ngote mais yo monara elo rizara katinanga. Obite aussi ma micro na Congo mokili na bimakuna. Voilà. Mutabimisanga Sims Esele. Où est la yo na nene? Nene premièrement c'est ma cousine hein. Tito klashana wana abenda cousine nga. Bon ndeko na yo bo comme na dimension na ndenge. Ya internet chekenda bongo chi. Nene ya cousine nga. Bon, et ça va quoi aider dans chacun ndenge ça la côté à Karine, nene ana Karine baza mutu moko. Non, ça me dérange pas. Nakuta bangote. Ça me dérange pas. Vous en avez problème na Jaël? Non. Non? Grâce Tembo, vous en avez problème à Grâce Tembo? Petit nanga. Olo kalikambo. Et là, on a besoin de faire l'émission bien vraiment sans que tout ce qui s'abat tout. Sans que ma bé, moko ikoma après émission. On dit les manzaka, moni mutu na ouais. On dit le plateau dans un après concert. Il y a une makamne les kaki des gens. Na tout nyo nene ya olobike azan de kona ya. Aza kudina nga. Oui. Toza balien. Kolobake na leki numéro 1 oya bana ko bima numéro 1 ko leka yo ko leke neti na ba qualité nini na ba bien nini oyo ko leka numéro 1
Parce que numéro 1, il y a bino. Koleka mutu, bien à liboso o eleki, richesse o mutu nyonso o ngana opesa même conseil batu bo ota ngana TV. Ole bo bimisa bazo balorola ba grâce mbizi. Bo bimisa ba illettré. Omoni richesse à malonga ya mutu ya rotiki la mwana isa base, isa classe. Ko réussir scolarité à mwana mutu cerveau parce que ko otiki la mwana bandaku, otiki le mapango, otiki le bango nyonso na suka ba famille ba botoli, na suka ekoti bondoki na ba famille ba komi ko bundisa bana, mais soko otiki la bana fondation base solide, mutu classe, isa important. Donc elora mutu ya na leki isa mutu. Yangwana. Poto keka na maramamike mikete la tête bien faite. Osala ande nini ke osala ki mutu ya fali liboso. Bando kumisa mingi aigle fali. Olongwe pa ya fali mbala moko okomi côté ya fere. Okepi su côté ya wata. Osaka nini pona ko gérer ba mouvement nyoso osala wana. Na travailler pas fali. Na travailler pas fere. Est-ce que na na ba contrat pour na travailler na bango? To na ki salarié. Mais ils ont un soutien. Ou bien au travail, ils ont un soutien. Na un contrat dans la mission monter na vie même dans le passé. Que mission moi ça paye un salaire chaque fin du mois à $10. Tout au salaire un contrat. Azate. Azate. Oui bi madame moko atika biso na kombo ya Madeleine. C'est bien comme on est bien peut-être. Comme on a eu, je crois mais peut-être qu'on a prononcé en mabe. Comment on est aki madame Madeleine. Angelica? Angelica. Oui, oui. Ba souvenir ni no garda pour nae. Il y a malamute. Pourquoi malamute? Oui, il y a malamute. Et ça souvenir. Autour ni ba souvenir ni yo garda, nga na garda ya malamute. Na lo bat na la bongo lango mbele. Ya malamute. Ya malamute. Lelo soki tolobi mutu moko boye. Sara lelo mato so na biso soki mutu moko oyo ko lo ba bien. Na ye azala mona mwasi mona mobalite ko lo ba bien na na ba youtuber ni tout. Na bien. Na bien zate. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause de Dieu. Voilà évangile selon moi. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause de Dieu. Évangile selon moi. Ndenge ota la musique ezoki na poto nani azo mener na jeu ndenge ba concert zo betama. En tout cas mama ba musicien na lingi soute. Pourquoi? Nga moka. Na yoto ebiso ba musicien baza benga we waite. Donc osala su musala ba musicien te alors. Te na lingi te. Na lingi na ngolobela mama na bango te. Ba musicien ba enga, ba fan na bango ba enga. Ba énergie ezobima wana ba kanisa tant tolobela ba musicien, on n'a pas d'autre chose à faire. C'est pas la peine. Au moins na mutu mo penda ke o soutenara mais ba fan ne bazui en même temps ba futa rote na volonté na yo na mutoki na yo maele na yo énergie na yo o sala po a mission na biso mboka to lobela otoki pe na suka na mo pe muto bengo ta peso merci mo moni quand même ba fan ne ba sangani ba saleli o pe la bo fingo pe na musalo yo sali ya ofele non. Papa, obi ma bête tikan. Les locaux ça conseille pas ya ser na biso Laura Tendance na o ekomelie. Te azui. O lebi? Azui. Laura Tendance. Laura Tendance azui. Ozui makasi. Ça comment ça muté maneti amona mobali bo mutana shop zo lobale ozui. Te azui. Comment ngana tuna ka Laura Tendance na nenga mabete. Motivation ni nezwaka yo. Ya roboma libala na opo na fere. Ozara okanitaka sili ya rotika lo fere. Tozara repenser que faire a rotika sili ya pona yo. Ozui. Au moins les gens bilo msusu mon bele. Moi na mono tuninga ngote Nazoya. Ozoya e koma ni kambango. Neti yana. Mais neti na loba déjà. Loba ontokene. Au moins neti nde batu balobara na sala ba vidéo ya sans tabou. Ya mo mtenge ya na prochaine question on fait la position non il y a la question tout na ngokaka mais na répondre na nous omoni eza bilo mususu na âge mususu to stopaka ke na âge na komeli yo nengo zana mombele so ba bisio osama mo bando sana 2015 osama suste et comme impossible parce que ya Laura tendance Laura so koli ba ride ke zongi et l'ongese komi rouge maman a Jésus avancé au côté ménopause maman ero yo za ba sero falaki
totalaka o oza no marié oza na mobali na ona bana na yo osa ata mosusu bemission ya baconseil omoni biso oza baleki do aza motu mo fala asala bemission moko ya baconseil azoconseille biso azoconseille bacouple mais ayo pena akota na potopoto te na age moko fo olobaka stop en tout cas loro ozwi Dabi, ba vidéo o ebimaki ya yo ozolakisa ba position ke mobali faut pese position ouais faut pese ba position est-ce que ça important mungala ezaki important na Congo nde bomoni yango grave kombo nango na français eza sans tabou boluka na dictionnaire sans tabou laksini na RTNC eza na mama moko so na bosani kombo na ye mama na sa émission sans tabou chaque samedi na télévision ayambi ba papa koto ayambi ba mama koto botange loko na kombo nango ye moko mama na zo présenter émission za femme mariée eza émission sans tabou na classe baza pesa biso yango le rôle la éducation de la vie yango wana éducation de la vie yango wana et ça sans tabou et ça émission mobimba mindele baza nango basala rango ba américain et tout na Congo rande boni bomo nango eza so ndeni ni te eza émission d'ailleurs kutu nzambe sora sungi ero ozonga et comme ozonga pina système peka ya El Plateau père koto mère koto na créé la chaîne nango moko ya sans tabou pour monétisation YouTube talarara donc moins de 18 ans batala te okutana na vie na yo ya kosala partous te na bien te partous na bien te na sala ngote na pratika ngote to yo rara oza relation ni na bakalisi ko ndeto so bakashu bakashu ouais c'est mon frère aza collègue azana ni collègue pourquoi yo récupérer ka bato ba bebana Karine faut récupérer bango bo créer pe ya bilo na moni bo sangani yo ka dio bo komi nango yo bakali mama Congo na lisusu Chantal Bola na lisusu Magali lo mama pourquoi ça ka choix ya bato Raisa Pindi ten biso sangani te biso to sande musala tozo dénoncer ma be place eza tant que koloba ke mama grâce biza kufite lelo bazongisi biso nyonso tout na raison pourtant ba comment benga biso ba M23 ozana bana bon ebele bano yo boti 10 yo boti 10 ouais na Diego bobota nante bo umbeli pété ça là to umbeli 5 ans ndak moko 5 ans bobota te on dirait ou bien binu bana Diego bobota te bo so chance te bobota te on dirait nde to bota te on dirait yo pour mon yango mais oui 5 ans vous avez plus de 5 ans on dirait nga yo nde muto bota sute on dirait mais vous avez un jeune vous avez na ka mama kasi mais pourquoi zo bota na Diego te o pese chance te o botele moi éviter pour bana na baza bana na yo Diego ana bana te ana bana ya yimuko oui mais ya binomi balé siko tete obot en fait pour na répondre clairement kobota babota na sentiment ya nzoto te ba posa nzoto te babota na calcul omoni kobota mwana eza vie mobimba ndo mona lelo mibali batikela biso ba cadeau a bana tozobokola bana biso moko pourquoi parce que to saila ki ba sentiment ya sexe ozo sepela na nzoto mobali o sepela ningo lala na mobali mbala moko na bota na ngana e po to lala na e bien basi belé ba boti po na sexe plaisir mobali wa bimanga nanga bien na bota mazota ba inconvénient te ozo comprendre ko bota eza calcul eza eloko il y a deux personnes ba yo kanaka on y temps o ngana mbali nanga to sala to bo se dire to lukana mbongo et ana temps moko boye bo mona penda ke Sarah Vandi abandisi ko bota nga ajezana no nga na komi na ménopause te ajezana no pe na koti 40 ans te donc ajezana choix ya kosala ka ba voyage oye ozongi pourquoi pas osala choix ya otikala awa na kutumbabo wana bato bana ba ambition te ba sans ambition de batikani na poto te babenga kuna téléphone no Sarah oyaka poto bien ba mususu wana kutu banda azotelenga na kana kola moko 5 jours ango azoleka kana ba kola ka basombela ke masanga o ba chroniqueur na biso bazosenga ba masanga kana ba kola donc basobenga benganga kaka omoni na vie foza na ba ambition ngana sara voyage te pona ye na sara ndena voyage nyonso na yaka na poto na za makam na ya sala et na bénéficiaire ba makam na sala après na zongi donc ezara ofelete
ezaka na sentiment te nazwi avion na ye te naza makambo na nga nayaka kosala naza makambo na nga nayaka koplanifie kolongwa Kinshasa koya ovanda na poto sans ambition eza perte à temps na age na nga mokolo boye kobwaka ngunda eza c'est pas évident ngunda etikali ya bapeti na biso ya mike wana okomema ye obwaki ngunda mpo na ye ye ata après 5 ans ozela sikoyo neti nga mama mokolo boye banda kozelaka ngunda donc tant wana eza esusu te bato bayaka kobwaka ngunda awa to bato bazalaka zozwa bavisa ye aye atikali neti bavisa fale ya 5 ans papa oza na 5 ans 4 ans okimini mais tant mosusu mpe ekoma akoko soko okita bien me billet ozonga boye eza mo mobulu boyebi bato ebele baa na bavisa mais aza mpe na billet avion te oyebi yango bien mais kasi yango wana cherchons l'argent oluka balarte po so oluki lare omisombela billet obenga musicien teke etyelanga 200 ya nani oyo epianga 100 bapesi yo billet ntango okomi sikoyo na poto obandi obenga su mombele nakolala lelo epa na yo te ya nani oyo bata poto mpe balingana na bango na bandako na bango te baa na raison donc vie il faut ocanaliser nyonso basalaka makambo na loyenge te nga na baprojet na baambition na mambo ebele no nasali te na vie ntan yango ovanda na poto eza te ntango omona vie ya poto omona yango nde na ntango ozonga en tout cas nino osepelaka na poto nino osepelaka nango te en fait poto eza mboka baopportunité oyo toa nango na Congo te et surtout même na business mpe eza na baopportunité mais vu que Congo mboka na biso maleme nzambe kosunga ekoma mpe développé mais il faut toujours komélanger Europe, Amérique, Kinshasa, partout oyebi ke business to cop no sala se retrouver au koti na kati donc ngande ton na rapoto awa na se sentir à l'aise na mam na yeli mais après yango yango mona na umela na ngate après yango na mona c'est moi qui dépense parce que au mona mutute ke azong seloto elo mo ekota ezala te to mutu mo akabela yo. Donc ndengo roya dépense obanda kitina ndengo rozongo mizongeli ale kuna ne na Kinshasa obandisko ko récolter oteki boye babandi opesa inventaire et tout. Donc mais sinon Europe est un beau opportunité surtout pour les enfants en tout cas ils ont investissement bien. Oui. Et l'autre kolo ba contribuer kanini na biso ba congolais parce que za mutu yeba beaucoup de choses. Ba participer mouvement ya ba fandi na TikTok bafani na YouTube ozana kati wana soto compter 5 euros ozanga te na kati ya 50 o contribuer kanini tant yo mo mi vandaka dans beaucoup de choses tant na uto ebiso ke na leki ba fi tout na kuta na internet elo ona nga na ebiso na leki ba ngunde yango ba memela bino muzoba kindumba mafinga mengai naza seul youtubeuse oya ya na émission ya parlons de business oya ya na formation ya ramener basi na raison ya okomisa bango autonome c'est moi apport amené nango wana en dehors de ça na fondation ils ont porté kombo nanga fondation Saratola ils a basé na santé na éducation ils a na ba branche ebele développement et tout to edaka to soutenaka même ba projet tozo aider surtout ba maman na bazara mingi na ba maman en tout cas la femme d'aujourd'hui responsable de demain donc basi photos à la autonome 8 mars né tous dans mois de mars batu baola ta maputa au mona ke basi baola ta maputa mais ba comprendre que 8 mars c'est ali puta te 8 mars c'est ça moi si faut à la autonome l'autonomisation de la femme ba youtubeurs ngo ba ebele mais ba lobela ngo te ba yebi pe importance nango yo mo mona te ke to so na so ngisima mo ke yo muto kotisa ba position wana pesa wana la ça wana non mais wana ya conseil tabu na yo o kotisa ki wana eza conseil na plateforme non do sala ki eza en règle parce que ça conseil qui ose exister mafinga nde lobela ngata mafinga po mafinga nde ezate mafinga eza diffamation eza dépravation de mœurs mais koloba na mutu soko lingola na mobali fola eza conseil est-ce que yebi ke mbetu ebomi mabale belé mbetu ebomi mabale belé olinga nzoto makasi oui pourquoi pas mais na mobali onga na linga obini na mobali onga na linga na za gourmande ouais donc mbeto ebomi mabale belé propriété ebomi mabale belé kozanga koyeba kolamba ebomi mabale belé kozanga koyeba ko faire plaire mobali pe ebomi mabale belé parce que basi msusu ya yebi ka il faut mobali na caresser oh eza réciproque je peux pour caresser mobali yeka na o caresser te donc nyonso wana ezo faire partie na éducation ozo aider ba maman mabale kufate donc na kati ya logique émission ne faut ezonga
faisons. Ouais. Les loso otala mboka na biso za bitumba lokwa ozawa no lobi ke ozopesa pe mate ya pa ba mama oza mingi trop ba mama kotala mboka na biso ndeza na bitumba na est wana Congo nde bazo violer ba mama ba Goma ba mboka wana nyoso ba Bukavu nino ko lo batake congolaise pe mama. En tout cas politique ata conseil na Pierre ate mais na ina lobelo omoro ba vie na biso ba choisi matata ba vie botika ka bambongo pona matalana obeti lisolo a Goma batu baozanga bilamba baozanga ya rolia po ani bambongo ya ba vie wana e soutenir makambo bien te batu bana ba projet basi baza wana ba olukata ba $50 banda fond ya oteka mapa po ani ko sala initiative mo tozui $10,000 na yo okongola ata 50 mama olongola bango ata na pauvreté opesi bango ba fond ata $100 ba bando teka ta ba mapa na coin mais ozwa mbongo ndengwa no ko pesa tono vide le rôle ya grâce matanga pe ya lokuta azwi mbongo alie bambongo ngo ba vie na biso bokabango kana ba matala na boye to bokabaka penda po esunga ba vie ya ba mais esungi po akunda mama a pesi na place na era pasi il faut ko soutenir ndeko ndenga bana olela wana yuka ntesa ki batu bien même ngana yuka ipasi batu ngi ba yuka ipasi Michel Kombe ba yuka ipasi batu bele ba yuka ipasi po bolandela ka information te fa bolandela information bonga bo comprendre que ça en manquiona ouais on s'amela nga na parler pourquoi linga église parce que ba te ba na linga église na kende église ngane na vandiawa na bima promotion Marie Mère de Jésus l'église à Mamolangi yo oui na mwana CFMC donc na koli kuna mama biso azalaka promotion Marie Madeleine promotion liboso o babatizara na couple Olangi que leurs âmes reposent en paix. Donc ngana mwana akoli na mamba église. Mais après to okuta na ba réalité mususu, ba comportement ba pasteur et tout too much na samba nzambe na parler. Lelo tozana rendez-vous le 24 mai na Dôme de Paris avec Héritier Watanabe. Ozana conseil au pesa? En tout cas, bonne chance Toto ya Tembe. Kozra nosra ndenga na benga. To simata musique mukeko mage comme on dinga suma ka musicien te. Olinga ngwa. Toucher likolo. Likolo OK, c'est bon. Héritier Watala yo nino koloba. En tout cas, bonne chance na Héritier Watanabe Toto ya Tembe. Kozra nosra ndenga na benga rae. Ya imbarane de bien. Tikalika ba fanatique na ye bosomba ba billet, bo sepelisa leader na bino. Vous appelez sur un message pour na bagolois pour na le 7 juin, Ferrego là, en tout cas, Bagoloa, Bino Mikolo, Mobondo est belé. Donc, vous s'apprêtez, vous soutenez la mission à Bino, na osomba ba billet, parce que mission yo bengo teke, nini, pesanga boye, sombelanga boye, mais soutien au mutu fanatique à cause la pon artiste, na eza osomba musique na e, koyoka e, kosomba ba billet, so y bossa il Ferrego la sold out, c'est ça la bien. Sold out à solo, et ça bien. Lelo, tokenda otala place le 7 juin, le même jour. Jour fait la beta. Na lingala babé en hôtel mutu libaya. Donc ça veut dire jour ya beta na Belgique. OK. Lelo, awa tant son nom à téléphone. Tu es total Robino Mundi. Te papa sauter wana. A eu visiter salle. Sauter place wana. Non sauter de azati c'est mission. Te moninga pe ane na zaboye. So longo libe fali ferre. Okoti Fabregas. Ba héritier banile ba conseil na ye banile tenga succès ngaka wana ko kitanga sute eza ko donc valeur te en tout cas nga ba mission impoli pe na linga olobela bango te na accompagnant bango te ba mission ni très impoli awa baninga bazo chacha ba date bina fila o cha date aza projet bon côté date na poto eza peu facilité hein faut pe producteur bina filar na Congo na Europe te ayaka mais azara na Europe ta bi ba principe à Europe te ndeni ne ko louer salle tout ça la coproduction o lo bana lolemo ya te le kaya le ya fali le kaya te ya comment na bale kebele de comment lo bana ti fali angaye ça va pas nous ça la mission ni ko on dit de quoi on le bana on comprend était théâtre de chez nous est-ce qu'on le baraboyer ou bien na bi fi aussi ça
donc eloko et pas ya fali ozwi na yo yaya kuta katisi bato bakovo na bato mitu 4 mitu na bato mabandi me fali wa moto ya mabe bafali namoni ser moko boye akati kovo mais mutu wana okanda trend sero namoni na chateau yango natuni fali ntango yo ozosala okata foto otikela bato bachallenge est-ce que otali baeta ya mito ya bandeko mosusu eza message mo bien atali te ye mutune ya bien ebongaka na kovo ebongaka na coiffure nyonso amemamaka otali mpe petit fali siko ta mutu nabia est-ce que fali mutu aotinda bato bakata bakovo be bango mona concert non mais enfin fali en dehors ya ozala artiste musicien fali aza artiste influenceur aza influent fali ana influence osakana te eloko nyonso to asalaka ezaka na retour mais je te dis bamisien na biso tu baza wana les plus influence efali otali kovo ya nani ya oyo auta epa emene ya komene ya nani oyo barifulaki ni komene non en tout cas bakovo Ronaldinho otali kovo na bakovo mosusu en tout cas fali zongisa suki et permettre bandeko mosusu bazongisa suki otali kovo ya nani oyo azalaki na BCBG komene Mignon Abraham ye pa kati kovo Mignon l'homme le pembe okati su kovo Mignon kati kovo etikalika biso yo ozali kokata kovo yo sinoka elobeli tenga elobeli nazaka na elobeli nga nazaka na elobeli mwasi ya musicien nino yo sepela ani makasi mama Sylvie Mampata mama Sylvie Mampata na musicien nyonso mama Sylvie kato bano kontela to bana kasi na bana moko mwasi ya musicien nino azaka ma respect poli gentil mama Sylvie Mampata mwasa we ensemble ya mi bale ko zana te mwasa we rara Fabrigas ba onile ba concert ne pourquoi na kin ba nilaki awa pe na Zénith ba nila pourquoi ba nile ba concert na nyusu na ebité mais ba nila so ba concert en mingi za rappel achat billet la majorité mais avec Fabrigas na ebité so que ça fait billet kaka ba 12 p à la bon musique ya passé oyebi musique ya passé ngana banda ndimate ke musique en fait au moni guerre ele kana na musique à Congo ezara que soro bime pa mutu netinga ozaki musicien nanga soro longwe nako soutenir yo tomata na mo aneto olekanga yango mona raso mutabimi na orchestre wana ba combatara eti simbate est-ce que Sarah le to ko ba likamba kovo kutu mbali boson solo la on a plateau yo kutu suis chance to solo la on a yo est-ce que na âge ya ve na biso lo kwa lo fumbo ata ba pisi yo vizango na âge tala ve lo kwa lo fumbo apena mwana beta ka base no kesa wazi kona kiltira est-ce que ve lo kwa lo fumbo ko kata kovo otali kovo ya fe na biso lo fumbo est-ce que c'est obligé makamutu fallait faire ça mais ça sentiment na ya ya mamba sentiment ya mamba agite bongo fallait à moi muke fallait pas mukolo sentiment na etindi ya kata kovo kobosa na teke en dehors ya ozala mukolo ya fali en dehors lo fumbo azala mukolo baza ba artiste musicien ba créer actualité ba créer influence ba créer mambo ebele donc le fumbo pe sera la ni fallait à kati kovo le fumbo aza papa te aza artiste musicien l'artiste n'a pas d'âge. OK d'accord retour les accords yakini semaine de comment salon cabo navette na émission biso commissaire mbote pas dire quoi ouais comment obligé commissaire mbote pas na ye pesa mbote ba mouvement comme ça déjà ce qui peut sortir biso pe libaya on a poto ye peut que viser en cours non ça non viser ça non comment là on a parlé na ba petit ça non ça non poto lugara mauvais souvenir de cause ani na internet mauvais souvenir à part barando oui mauvais souvenir ça barando aussi non un jour Petro soit un jour Sarah Moko Boyeke aligné les sous barando na te wana impossible non tikate yo tika rando te non tikate mais on est dans ça mais comment ça peut pas faire na mono teka biloko na yo mapa na kata ba faire wana na zora ba cop na rando na clash oui lelo sa publicité tap send
mais so ezaki yanga na sa publicité na ngote na lobamba mon appeli si live na lobby. Donc quelque part ils ont accompagné musala nanga. Donc ils ont maintenir visibilité musala nanga. Yo moko muto longo na majabu ou bien majabu muto babengana yo pona ba biloko no loba. Na sepeli na question na mona batu ba finga ngo era mingi. Ba mona ngo ez insulte. Ba bengana on na majabu. Voilà pourquoi na lobby bato bota la biso na TV. Bosa l'effort botangisa bana. So yo zwa occasion batangisa otata na kimukolo kota ba formation. Majabu eza entreprise, eza label, eza le rôle producteur mora produira ba musicien. Donc eza label. Majabu ba travaillera na contrat. Mais quand le contrat est fini, c'est fini. Comment bino so muta selisti contrat na ebo benga ngo ke balongola o? Non. Contrat balongola ra mutute. Et ça, l'aura négocié un contrat na tap scène net, c'est combien de mois? On se comprend. Si ce contrat y a tap scène de sili. Allez, ngana komo loba, mon bel écoute balongo là na tap scène. Et ça kozanga kotanga classe. Et pourquoi comme si batu mingi? Batu benga ngo ba ka tsa ko sentir. Ba bengana ye, ba bengana sa na majabu, ba bengana ye. Nonsense. Contrat net y wata sabu, so contre sili. Merci. Ndenge olobele héritier. Ce que sili, so contre sili olobele so héritier to ochai awate. Ndenge moko pe mongo ya la poste. Ya contre sili ki. Sili ochai sous-souté, c'est comme ça. Non, problème est la classe. Eza classe. Nazolo banoke na moni mutale kingate. Eza classe parce que mutokanga na ko vanda tena loba. Mon bel achaka sous photo ya tap send te ba bengana na tap send. C'est être liboma. Tap send déjà là, eza compagnie. Au salaki contrat tango sili, c'est fini. Contre sili ba mona ke to ina besoin ba journaliste ba accompagner biso, to accompagner bango. Ba moni ke to travailler sur na ba journaliste te ba contrat na bango sila et sila fini. Contrat mai kalamba yo zo kit. Et au travail sur na Mike. Non, elle est mais si qu'on deni babengana. Oui, là to pe makasi. Mais si yo avantage nango eza bazara oloba a voyager rapona majabu mte sombela ka eba billet. Mais bino mo de abolo pe majabu ebengana ngana o voyager ndeni. Contradiction. Ouais. A voyager rapona majabu mtu ba pesa kembongo, azivu avion wana, azivu visa wana pona majabu. Bon, majabu ngo ebengana nga. Si lelo nazo voyager toté. Oh voyager. Yo na pas. Donc yango na lobeza poema mutu. Et belé tozana ba on internet ba saute kembo dende bazawana. Batamaele bazate. Pour mutu azamaele ata mukolo moko te mombela tarando ngana o engwe matiti wapi na lobanoke. Ba bengana o pe héritier, ba bengana o kutuna o to sa publicité voiture. Il y a location de voiture. Man. Ba bengana déjà ngana mayele ngana ebike mombela saki contrat de sila yango afficha bango susté. Et ça insulte te retenir nini na pourquoi dire. En tout cas ngai passage nanga na olingana bakisa un plus na moi de la femme pour na ba maman. Ba maman botika kozala ba femme dépendante na ba poche mibali. Il faut zala moi sur la muki na tongo misombeli pe mafuta. Ou la muki na tongo lelo yo mo ki osali wenze papa ya kuti de jo sali wenzo lambi. La femme doit chercher l'argent. Mamanda simbara, mamanda zarali kondi ya famille. Oyebi soy mobali lelo akufi et que moi sozaki femme ménagère. Mobali no akufi. Oyebi famille mobali nde boya otelema. Mbongo ndeko na biso. Mais siko so ba yebi ke moi sine azana mbongo, moi sine azana entrepreneur makasi. Oyebi ke mobali wana so akufi famille za na ba réserve, oyeba na hotel opango za ya nani. Ba komi la batuti. Comme kato mona ka bo lopango ezara ya mwasi o mona ba yana ba respect nyonso maman ndeko na biso akufi biso pe toza famille kanisa biso atana mo eloko moko par respect. Pourquoi? Parce que mwasi wana za dépendre kana mobali te yé pa banda ekobima koluka. La femme d'aujourd'hui responsable de demain. Tozana 8 mars, tozana mois de mars. Kolata maputa ça ne suffit pas. Bo bima na ba banalité moninga nazara na rando na clash mais na vie na réel na luka mbongo o koma motema mabe pambo bando ina batu parce que yo zo rêver batu bazo luka la cherchons l'argent. Voilà ça qui nous kitoko.
eza mwakini Hermès. nakosimba Vas-y. tego limbisa ngai ya place ozali Au sentir, yo mo simbaka qualité kuirwana. masaki ya mwasi ya Carabino. Mbele. Tenga na ya rapoto bien. Obi? Na ya rapoto bien. Comme si vous corrigez na ba film mususu wa umelia wa. Tenga na ya rapoto bien. Et bezani, nazara na ba ambition na vie. Muta Afrique ata mona saki ya go. Nazara na ba ambition. Obi saki ona bule su nani? Nani? Na bule nani Mama Mida Chatu. Respect. Moi saki grand prêtre mère. Na moni sko Mama Mida. Mama Mida Chatir. Grand prêtre mère. Ya ngaza mo na landara ye. Maman na oebi quand on parle de la femme. Oyo muteza cadeau ya Mamo Livre mtape saki. Te. Vous avez 7 mots il parlait Mamo Livre mtape saki. Te ngano na mona Mamo Livre te. Ah. Non te. Non te. En tout cas, maman Amida Chatir, oza mwasi oyo, ozo pesa biso force ya roluka. O mona mwasi ya mokondi malukaka. Ebongo yo mtovai na ndako ozela ni po luka. Musu place avani kono David. Yuma, luka mwasaki. Ya mwana eko mama. Bino benga aga Yuma. Kendo mela mwasi na. Chobela ata nini? Aso mela mwasi na. Mais David yo ponzoza na mwasi te. Nga. Na ndenga mabete. Bakati ba kamera loba no. Bakati de jonjoza na mwasi te. Nga. Na mwasi. Ya solo penza. Na mwasi. Mais on dit aux arana moi cité. Non, ezali koko tu PD pas odile. Ayi bisango za PD. Nani? Odile. Ngai. Aya na futa na Novotel wana aya ayo kanina ko nika nde place ayo bisa batu ke tipo na za PD. PD ko za boui, PD za boui te. Nga vrembila. Ko sa kutere kutute aya yepso dile message ko mepo. Mais mi balo pe balo wa mingi boy po mona ga Sarah. Mona ga nini? Bombele wa munoko Obina na moi cité. Tembe bisango za PD pas odile na zo combattre. Bakati wa caméra te. Bakati wa caméra. Ngala mama na noko. Yebisa ka yemu ko aya na ibisi oya nini ya Sendeni. Aya wa. Na bengisa ya. Apesa jour ngala réserver ngo. Natinda Chris ndongala réserver ngo kuna. Ngape na ozala combat na arbitre. Boza minele bino mibale ngamo ko nini. Bosi sa bakanda na bino. Oba misise basala bino na nzoto na ngai. Teme non ngai moi ça yeba raté pour na eza ndenge moi si awaze kwa na ina sengelo moko moi ça Kadhafi ba mais elo na ina senga e pa nanga te na mutu na tiki kuna vandi kuna wapi mutu na tiki vandi kuna muta offrir ngaji Aigle Michel Kombe na ina sengelo mona Michel Kombe en tout cas tira biso ta fille moko awa azala awa Poni aidaka bato bazotambola na baperike ekuba moi lisser moi fer perike ekuba awa na poto et ça bien et ça va aider beaucoup de choses ça va vraiment aider et puis moi maquillage tout ça là nana mususu yo moni aleka na plateau nanga te na lobby awa plateau na sengi papa na sengi Russie yango na lobby na yaka nanga poto nanga bien ba dépense non na côté ça là à peu près combien ça ça belé papa na tambola na Uber hôtel coûte ça montre que c'est ça va non na yaka bien papa bino ezaka ka internet ou bien bokenda kinga kati butu loba non ezaka bino bozo mbongo neli mon bele yo ka réponse na pesa o omoni mobile nanga yo ka réponse na pesa yo na minute yo numéro 1 te nga numéro 1 te nga ta numéro 0 mais na leki ka ebele oyebi na vie kolinga ko dépendre na cop monte c'est vrai toi na média média epesi biso accès visibilité mais toko servir pe na média wana na mamususu na ba business on comprend nga avant na ya média na uta na business na ya et puis na sur la seule
YouTubers oh ya internet na passeport na ye ils aura déjà visa et puis na na voiture na kimbambala na nga bleu au mieux pe na mutuka ngwa te mutuka ne kenda kala papa kala parking est comme full yo mutuka ne se kenda tinga mona moteka mutuka ne kenda kala kina 2000 combien kenda kala mais au moins na za YouTubers mora o ayara na voiture ayara na passeport na ya kenda de ba Dubai ba Chine na ye donc na za na kata business mais ba dans ça nga visibilité pour au développer cerveau nao étant on a bandi média na comme kota ba cours ba formation et entrepreneuriat et tout na comprendre que na pour se faire développer ba business nanga autrement to koti na agriculture na fondation na biso toza na agriculture papa Diego asombi ba hectare na menkao azana ba mabele alo na pondu alo na concombre aubergine na pilipili asala la transformation ya pondu na pondu séché asala la transformation ya piment na piment o babengaka piment adasa etekama en États-Unis pilipili la poussière et puis yemo mutasala donc ba ingrédients nyonso bacha na pilipili na yemo mutasala saroza mutea mabe olongoli mutu musicien poko mise muniki pilipili ba musicien o ba olala na ba chambre à batu ba musicien bazo beta matolo pozo ata 20 €. Vi yango wana kombora oza musicien boko mukoti na mubali ba copie ebele asa musicien o komisa ye copie ya pilipili ya nika ka pilipili mais azo gagner te anika pilipili te aza patron ya pilipili wana azana ba travailleur ba nika mais ben ingrédient ba tiara na kati yenda pesa bango chao eza machine pilipili onika ondeni yo sala 10 tonnes na maboko machine eza même transformation ya pondu ba mama bayaka babuki so ipondu ebotie babuki babando nika bando kangango baniki ba sechango moso ba sechango ba tiango na bambalage so inete ye na poto a epa na David Mombele ufungola ngo tiango na mai ezongi pondu asika olambi donc vision oso comprendre donc amonique musique eza nango eza métier o batumsu ba okoka supporter te balinka succès abomi mama abomi papa komi PD pour na succès te ye pour na eza métier atiki yango métier mais on empêcher te pas lukala to bandaki na sango ya mawa marge kezo yebana te liwa ya mama ya Grace to sukape na le sango lisusu ya mawa nini ezokomila jibe mpia na kokufa batu kokufa ba misise kokufa na tanto oso ano mwana jibe akufi balobi aux environs et à Saint-Denis batutiye natali une information moko na ebite so epeza vrai babi akufi na poto awa batutiye aux environs à Saint-Denis mutatutiye pe amona netakimi en tout cas ba sincère condoléances na Jibé Mpiana ouais si et seulement si avec beaucoup de respect place aux alives ba sincère condoléances si et seulement si information en est vraiment vrai en tout cas ba sincère condoléances na Jibé Mpiana et si ainsi que na famille biologique ya maman na e bandeko na e et tout eza sangwaliwe eza pasi mais et commis déjà donc toroye ba programme surtout eza na ona poto awa bino bozawa donc matanga esala mapeka awa torozwa pe confirmation soki vraiment za mwana JB mais na moni bato ba misi de ba photo aza mwana JB mais ngapuna na ebiete Mombele na epte so yebi ngana ebiete ba misi pe batana bana musupi to yebi bango te c'est ça ya on a lobi tangu shiba ro po JB no abimita loba donc tangu shiba ro bimake c'est vrai na kufelimo mais jusque là pe shiba ngono a posté te checker na rien et donc JB fois poster confirmer nde to yeba ke moi artiste na biso akufi nde wana to banji banalise voilà to comme na biso na suka merci David en tout cas merci merci Ndingo Yambinga merci na Aigle merci na Chris Longala merci na Michel David Angali merci na yo mutaka inga bafuta kitoko David Angali papa yo ti mars aussi la ba dédicace na ba dédicace David Angali en tout cas Azar réalisateur grand réalisateur je confirme en tout cas merci na papa Diego Milito merci na famille nanga
Merci na ba collaborateur nanga, manager nanga papa René Kanzuku, ingénieur Josué. Un grand merci na vie nanga Bruno Makubungu, ma copine depuis Luxembourg, Luna. Un grand merci à toi, un grand merci na Sono Couture, un grand merci na couple Madjabou, un grand merci na maman Amida Chature, un grand merci na Marlène Ntessa. Pourquoi pas na ma boss. Un grand merci à toi. Merci, Bissoto Profité, Topesi, grand merci na César Bortzingabi, na Villeneuve-le-Roi, place à Total Abisso, Boni Sangoya, Christian Kouki, Poto na Poto, manager ya émission Greco, Tobo Sanate, Bruno Makubungu, oui. Place à Zali, Topesi, Mbote ya Mingi, Tobo Sanate, le sous Rossi, Scram, ou à Total Abisso, moto na voiture, Yakito, qu'on a kati à Paris, so Lingio déplacé na Paris, vite fait, contacter toujours le numéro, et Zawana, Topesa, par Rossi, bah, ok, tu connais, tu connais l'aéroport, Rossi, hein? Rossi, ok, tu connais. Rossi Scram. Scram, yem ta otika. Rossi, libara nangera ya pambate, hein? Voilà, tu peux signer na Arnaud Wambi, place à Total Abisso. Merci de sous na José Dikil na Villeneuve-le-Roi. Voilà, il fallait. Pese na mbote na master nanga Fakiwa Richo. Fakiwa Richo. Ouais. Azawa. Azawa. Voilà, tu peux signer mbote. Famille Coutinon, un grand merci, en particulier na pasteur Grâce Coutinon. Voilà, tu peux signer presque merci. Merci na passage na yo. Merci. Na micro na biso, il y a Congo Révolution. Merci l'équipe technique toujours. Il y a Michel Kombe, Togo Putani Mbalasima, Kimia Namabuta Nabino. Merci. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.